Merci aux alliés à Ngabino qui a le maleko et puis artiste complet. Les autres gens les solos qui non la micro il y a Papi Gen et tout le la vie et l'incolobanini tout le la vie et l'incolobla tout le la vie na biso sur la communauté congolaise tout le la vie et l'incolobanini tout la communauté africaine parlant parce que nous sommes des Africains. Donc les solos à l'élo ezali les solos ya mokili ya lelo et l'incolobanini ndeko mobali moko autaki kin aye poto précisément na kati ya Lyon mboka Lyon abengisi ndeko na ye ya mwasi ndeko mwasi pe aye na poto tangu ndeko mwasi akomi na kati ya poto aki kubwaka na Saint-Étienne boyebi kaba ndeko basi ninge bazalaka azobima ye msu ba rendez-vous makama mike mike aye kuta ndeko mobali moko na kati ya mboko ya Saint-Étienne balingani bakawani ko sala pe love na bango bien nzoka ndeko mobali wana vie na ye vraiment oya vie na ye familiale na ye et pasaka na Clément bato boye bien mboka wana Clément donc azana foyer na ye mobimbe za kuna mais mwana mwasi wana o bautaka Afrique yo ebika ningi zalaka sans le savoir ba vivaka na bango bien basalaka nyonso bien ti nega nzamba ya ko salaka mama oningi zalaka kino tango mwasi bazo vivre izala ko tien taba na pondu place moko zeme kota kate ekoti tango zeme ekoti bandeko na ngabo za la brancher toujours na tolo la vie ya Papi Gen mombala mona bi na lingi mwasi na trop na botisi eselingeli folna bala ndenge bibeloba ke mwasi akotika baboti mwasi mombali pe akotika baboti bakosangana bakoma eloko moko ba préparer pe fête na bango très bien bengisi pe cameraman malbi que nos fêtes na bango il faut ezala réaliser du coup moi si oya mi balé place avant na wana ayeba ka ke no mobile nanga aza ye moko na ngai et moment ba bengana ka ça passe bien bobika bolingwa sika du coup comme on dit l'homme propose Dieu dispose. Il y avait un jour moi c'est mi balé a bengi mobile na comme l'habitude et ko tomber téléphone ezaki na moboko ya mwana mwasi moko na kati ya ndako siko botu na mwana mwasi wana nani mwana mwasi wana zaki mobali ya mwana mwasi wana kati ya ndako donc yende mokolo mobali babota 4 bana mibali 4 bana basi na kati ya ndako wana asolula bi nazuluka mobali nanga non, à tout combat dans la zone occupée, on rappelle. Et comme ça, mon amour soit à garder le numéro 1. Avec le numéro, il y a fait des discussions. Moi, si on a le mobile, on a pas de discussion. On a un bengi bonaboye. Nzoka, mon amour soit à garder le numéro où est benga kawana. Ça, mon balai yeba. Mon balai bika que nous, moi, c'est un gars bagate. Moi, c'est le bosso, bazana 4 bana. Akosaka mobali na akosaka mwasi keno na ke musala na Saint-Étienne ni balbaka intérim mitingai ni biso mbele to kosaka mobali mwasi pa yeba kana ndako mbali na ke musala na suka sanza pa mona ka salaire pe kitoko tango komi ndengona mwasi pa vandi bango pe mobali bazo préparer ka mariage na bango bien na mwasi mi balé wana botaki mwana ya bébé libala pe bongisi makamuso bien ba pese pe mbongo na cameraman faut pas ko filmer. Et comment boye mwana mwasi wa mwasi liboso azana 4 bana na kati ndako ya mobali wana bande ko tromper ndeko na mwasi utaki Afrique azui le même numéro a rappeler yango a composé le numéro bien allô oui c'est qui mwana mwasi na pe ayambi non ezanga ibona boye bon moni mkono benga na ndako nanga oyo benga na ndako nango baki kozala besoin ya koswana papa mais papa ngo azaki mobile nanga ngo tuzakana ndako moko tobota 4 bana tuza en famille ya tout bona boy bon ezali ndengona mais ngai na yibi pi makambo mote ngape ndenge na za boye awawa kaka yi mobile ngo tuzakana ye très bien to vivre kana je ne pense même pas kaka na mwasi na ndako nazana mwana ya bébé. Et puis moi on a boti moi na mobali moi na ngopé donc soko la otali kaka elongi ya papa moi na mwasi pe ya ndako wana bota 4 bana na famille tema za ki pesage maman promesa te na ndemo ya minga na moi respect en tout cas tu ko kutana te poto solo la
bandeko na ngai yango ya un moment faut tous rappeler motema ya kokita ezalaka pe bien na mokili basali pe rendez-vous mwana mwasi wana alungwe oye ya 4 bana alungwe na ndaku na ye na Clément aye kuluka mwana mwasi wana oyo abota na mobali na ye ya bébé wana tanga komi na ndaku akomi ko expliquer ye ndeko mwasi ozali leki na nga par rapport ya âge ngai nazali mukulu na yo mais eza faute na yo te mais nakosenga na yo na tali pena mwana oyo ya mobali oyo oboti na mobali na nga bien que azui elongi ya papa ya bana na ngai mais maman nakosenga na yo osino tuza ba congolais tikilanga mobali wana malgré tout oboti mwana et ça passe ndeko mosi oyo babotaki na ye mwana ya bébé atali na se atali likolo tala kaka mwasi ndenge alingilaka libala mwasi ndenge alingilaka libala so balaki ye libala akokota ba jeune 100 jours ya jeune andimi akonda mais mpona libala ndeko mwasi ayoki mawa oyo moninga na ndeko ya mwasi atali pe kaka kino soki ezalaki ye ndeko mwasi ya mama bana wana proposé wana moninga mosusu abi kino est-ce que ndenge eza boye awa est-ce que tokokobenga ye papa ya bana aya place tozali yo benga est-ce que koko edenga pona to benga ye aya kokutana qu'est-ce qui se passe ndeko mwasi babotaki mwana ya bébé etanki na kimutema ki bon maman abi prends mes atés ma sœur oza grande sœur na par rapport au âge na kosala yango bandeko na ngeza pasi ndeko ya mwasi oyo abota mwana ya bébé wana azui numéro ya mobali na ye abengi allô chérie bébé obika misu mbali netu ngatu ba bébé oui chérie wana mwasi ya mama bana pas oyoka abi est-ce que au rejoindre la place c'est un peu urgent mobali yo moyebika onso mobali alingi mwasi mi bale ndenge zalaka ezaleza urgent te okimaka ka mbango mobali pa lungo place azalaki aye inde mbangu ti na ndaku ya mwasi mi bale ko abota mona mi bale ya abota mona mi bale mwana mwasi mi bale mwana pardon mobali peka ndenge za l'habitude azaka na clé na ye d'oublier ndenge za ki no alingi mwasi na ye azaka pe na clé na ye nzoka na kati ya ndaku wana mwasi ya liboso oyo mama bana ya 4 azaka na kati ya ndaku wana na mwasi mi bale ko abota mona bébé azaka na kati ya ndaku wana basali dio mobali pa ye inde na ba veste po ya linga wala tami ba costume et mo kabete cravate chanta bané par-ci par-là aye pe na clé a fongole 4 récoltes 4 net de chérie ça va à côté kana salon boye ding 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 akuti moi c'est liboso il y a 4 bana nae abotile bana 4 basi wako bana ça passe un bon 4 magasin nae na gauche akuti moi c'est mi balé ou abotile mwana ya mobali bandeko isa passe na vie vérité oui bien sûr ba français ba loba toute la vérité n'est pas bon à dire bien sûr mais na libala nyonso soki bolobi vérité te dès le départ yango nem te bomaka makambo yebisa ndeko mwasi soko zolinga mwasi soki mwasi alingi yo c'est vrai oui yebisa que non je t'aime mais nazana foyer nanga nazana mwasi na bana tara mais nalingi yo soit deuxième femme ou soit nalingi ozala mais en cachette ndeko mwasi kotala soki alingi azala mwasi ya mibale ndenge yo mobalo lingeli akondima soki pa alingi te akoboya na ye bandeko ndeko mibali tozala pe na souci ya bandeko basi
tala lelo yo moi sami ya liboso na moi sami ya mibale ndenge bakomi ba camarade sans le savoir tango bana monno na bimi akei ti lelo nous avons porté disparu to yebite entre parenthèses a mediembika a kufa bino bozana ba semi boke lokena na morgue pour qu'on ba senga identité ozande konaye. Merci Nasuki Wana, Papi Gen tout la vie. Donc on continue toujours ma solo ya mokili. Mais ya lelo nakatia tout la vie à Papi Gen. À vous de juger. Merci beaucoup. Je suis toujours branché. Et Dieu Image. Merci beaucoup Papi Voloka.